Bonjour bana mboka. Nande kwa Abino Gabriel Mokia. Boyebi comment na bunda na mboka oyo. Nalongwaki Kinshasa, ça fait 3 jours, naye na Bruxelles pour raison de santé. Na baajo oyo, il faut landelaka pe santé na yo. Ngai naza na problème na moto te, mais na nsima na ngai namoni Ngoye Kasanzi na Mutamba basali komplo na bango. Mutamba atongisa Kasanzi ndako, donc ya asali tribunal na ye na kati ya bureau, abingisi biso mokolo wana akomosambisa biso, atiki makambo ya justice, akomi na basentiment ya Kasanzi ye na ye lokola bautaki na PPRD. Solidarité wana ezoprime. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana, Congo Central Kinshasa tosangana, Ekwata Bandundu tosangana, Moswina Mozangi biso nyonso. Mona Tamba Congo, Makasia Congo, yeah. Babina Congo, chante avec moi, Mwana Congo, Mwana Yesu, Lolenda Congo, Congo, Sona Congo, Bonjour bana mboka. Nande kwa Abino Gabriel Mokia. Boyebi comment na bunda na mboka oyo. Nalongwaki Kinshasa, ça fait 3 jours, naye na Bruxelles pour raison de santé. Na baajo oyo, il faut landelaka pe santé na yo. Ngai naza na problème na moto te, mais na nsima na ngai namoni Ngoye Kasanzi na Mutamba basali komplo na bango. Mutamba atongisa Kasanzi ndako, donc ya asali tribunal na ye na kati ya bureau, abingisi biso mokolo wana akomosambisa biso, atiki makambo ya justice, akomi na basentiment ya Kasanzi ye na ye lokola bautaki na PPRD. Solidarité wana ezoprime. Bango bakuti biso na opposition, baye kokuta biso sikoyo na pouvoir, bakomi okima opposition na bango kuna, bakomi koyeba na biso sikoyo bakovanda pepe na mokonzi ya mboka mpo makambo ya ndako wana babotola ngai ndako ndenge basali. Alors sikoyo baye bakomi likolo ya justice, donc bajuge bakati makambo toza na mikanda ya baordonnance mpo vente publique ezaka problème ya jugement te, eza problème ya ordonnance. Tuna moto turo ayebi akobeza makambo ya ordonnance, mais sikoyo bango baye bakomosambisa biso kotuna bamakambo oyo eza na sasi moko te, na comprendre te Mutamba soki ide wana eutaki wapi na mutu mpo ya komi susu juge e parti ye moko. Baprofite sikoyo lokola ngai na ye na poto na nsima bake koexekite pendant ke ye azalaki na baproblème. Ale asinye mikanda apesi Ngoye Kasanzi bakende kosinye, bakende kobotola nga ndako. Babotoli ndako nga na somba na 1996. Bango bazalaki te, bazalaki na baazani na ba 12 ans soki ya ba 13 ans. Donc bajuge na bamagistrat nyonso baexamina badossier wana depuis 1996 ti lelo bazalaki bato te, bazalaki bajuge te, il y avait pas un président de la République. Alors nyonso oyo baninga basali bango baboya yango, azotenir kaka apesa ndako na Ngoye Kasanzi, or ke Ngoye Kasanzi asomi ndako wana illégalement. Eloko tozosamba na cour de cassation. Comment yo que nous sommes mandat Congo en violation ya loi ya code de fossé, aso mandat wana asa sa certificat na conservateur na bango baza na kati ya infraction. Siko azui ndako ko asimate ndako tikala ye, akomi kotia nga siko na ba petit na ye na conflit na président de la République ongelenga nzolo ba eloko ni nga ngolo na président de la République. Pour tout na président de la République dans l'opposition, tout moni ba passer ba marche tout ça, ba ngondo ba nu tout ça. Bon sikoyo toza na pouvoir na président de la République. Bon c'est l'occasion choisir que moto ngana yete uti to moni passe. Ngana zaka moto moko correct.
soki na lingi yo tozana yo bango bazalaki na pouvoir awa ese bamona ngai nayaki kosenga bango poste na kipo makambo na bango te nabundisi bango ti na suka namoni ata moto moko te apesi ngai mbongo baeloko noria mao bamekai kopesa bambongo baeshua bakoki te yango wana sikoyo nakusa bana mboka batika kosalia réputation ya mokonzi ya mboka. Il n'a rien à voir dans tout ce que nous faisons ici. Bango bazo wela ndako na ngai to bunda makambo ndako to tika kotia kombo ya bakonzi na kati lokola bango baotia kombo ya mokonzi ngana ko critiquer mokonzi te po ngai naza na mokonzi soudé tozo bundisa bato nous surtout ba ko attaquer pouvoir ya Félix biso pe tozo ko attaquer bango donc tozo attaquer to tika la bato ta au moment ngai ndenge na bundi depuis mokonzi aboka koma na pouvoir ngana bundeli ti sikoyo donc na tika ba opposante ba ko critiquer we ko critiquer ngapi na critiquer bino na anyati bino yango sikoyo loka ayebi ke songa na zongi na kolandela makambo ndako wana pona récupérer ndako na ngai bango ba ko zwango te sikoyo bakumi ko koma makambo songi wacha ko ngana za contre mokonzi mboka ngai mo kera ko za contre mokonzi mboka mokonzi mboka ngana yeto moni pasi na papa na ye na bato nyonso tu to moni pasi bongo sikoyo to komi na pouvoir ngai bongo c'est la pouvoir ngo za muke bato nyonso tu ifubalia donc toujours bunda tour na tour ro bazo bunda pe o mona pe makambo ya malamu ko yela biso bondi na makambo bozo mona bato akasanzi bazo koma contre ngai te na kati ya ba réseaux sociaux ngai na kozala jamais contre mokonzi mboka impossible toujours bundisa de bato bazo bundisa ye vérité moko bazo loba na zana vérité na zana ngo ezali ke biso toza na pouvoir to ko garder ngo si lota possible ezate makambo on a la vérité contraire na o biso toza na ngo na kati ya motema ke to garder pouvoir eloko moko te ko biso na kati ya vérité wana nazawa pour le gouvernement bango baza bato ya PPRD bauti na PPRD bayawa pona kukandako et puis baza ba pion ya PPRD kuna na union sacrée makambo nyonso bazomona epai na biso yango bazosignale yango kuna epai na bango kuna bazotinda ba message bipai na mboka bango baza contre biso ata baza na baza pepe na biso est-ce que yoso mona moto azaki na pouvoir ya PPRD et puis a changé du coup comme ça contre biso bayende wana ba mercenaire bazosa makambo yango mona kasanji makambo aza un pied dedans un pied dehors aza juste te aza na biso te biso moto toza na pouvoir biso yo lena ngana na bandai ko critiquer bango c'est na bibombaki na salaki ba prison akangi ngana bango parce est-ce que ngana ke no bondi la bango po batika okanga na mitika ki bokanga bokangi mais ngai naza toujours ko critiquer bino po bozo gérer mboka mabe ko to ebi pe minote vérité ezate sikoyo nazo suka wana kwa na bisaba na mboka ke biso nyonso tutu apore Félix kwa na diplomatie na yazo sala lokola longi na mokili mobimba bato nyonso banguna na ye bakomi kopanzana il faut to soutenir oya biso azolunga ezate ke totika yeboye kwa ye azala bato te bato nde biso boyo tozo soutenir ye butu na moi soki losambo tozo sambela po alunga soki eloko nyonso tu toza nango po ya gagner biso tukoki combattre Félix ata mokolo moko te yango na félicité gouvernement na makambo président de pays azosala na libanda azolonga kaka boye donc na félicité yango alors message na ngai na pesa yango wana bana mboka tozala nsima mokonzi ya mboka monguna alonga biso te kasanzi na PPRD bakende kuna au diable oyo nyonso azokokosa epai na biso mais tokodéniche ye kaka lokola ezotiaka ngai songi na pouvoir ya place na mokonzi ya mboka akokoka te ngai naza na ye lokola naza na ye et puis nakochange eloko moko te ye nde moto aza depuis aza lokolo moko awa donc ndako ye azwi wana na nsima azwi mpe bamikanda te donc baye koexécute eloko moko aboye bapesi mokanda moko te toyebi eloko nini baexécute te toomona alors général bakolandela likambo wana babengana bakanga moto aye kobotola ngai ndako na nsima kuna bango nyonso tu bakobengana bango bakende ngai nazozonga na suki wana bana mboka
normalement dans un état sérieux, ce type devrait se retrouver en prison, comme à l'époque des musées. À l'époque des musées, il a été arrêté, pas parce qu'il était opposant, mais parce que on avait découvert qu'il était dans les coups. Il avait des biens de l'État au Béma. C'est comme ça que, après enquête, monsieur, comment toi, tu as pu avoir les biens qui appartenaient à une banque dont l'État congolais était actionnaire à 50%. La Belgique 50% et l'État congolais 50%. Comment est-ce que tu peux être propriétaire de ces biens-là? Expliquez-nous. C'est alors que le type a été arrêté. Il a pris un crédit qui n'était pas de 200 000, 185 000 $. Okay. Vous pouvez lire, il y a un livre écrit par le bâtonnier Matadiouamba, où il raconte les aventures de Moki. Dans ce livre-là. Ah bon? Matadiouamba a publié, il y a un livre. Les aventures de Moki. Les aventures de Moki. Il dit que il y a les Sud-Africains qui vont lui prêter 900 000 $. Oui. Il saisit le tribunal de grande instance. On fait un jugement condamnant la banque à lui payer les dommages intérêts de 7 millions de $. 7 millions de dollars. 7 millions de $. Quand le ministre de la Justice qui devait 185 000 $. Et qui cherchait 900 000, il saisit le tribunal pour avoir manqué 900 000, mais on lui donne 7 millions de $. Le ministre de l'époque intervient, empêche l'exécution de la décision. On allonge à 11 millions. On allonge à 11 millions. Pour obstruction à la justice. 11, quelqu'un qui a emprunté, incapable de rembourser 185 000. S'il y a des criminels économiques dans ce pays qui ne peuvent pas parler, c'est ce type-là de Moki. Alors, on condamne la banque à payer. Vous connaissez ça, honorable. Mais j'ai eu toute la documentation de ces dossiers, ça m'a permis d'aller, de fouiller. Le sénateur Alphonse Ngoyi qui a un témoignage. Sénateur Alphonse Ngoyi azaina litatole. Donc il peut donner son témoignage. Aboboya kopesa litatole na ye. Merci pasteur pour la parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, je suis devant vous pour témoigner à l'honneur de ce grand Dieu qui est prêché en cet endroit ici. Ça fait 4 ans et 8 mois que j'ai été éjecté de ma maison, que j'ai acheté régulièrement, j'ai construit, ainsi de suite. Mais un intrus qui n'avait pas de papier, pas de documents, est venu l'occuper comme ça. Et j'ai marché. Le pasteur connaît comment j'ai souffert. Mais, comme vous le savez, il ne s'est jamais arrêté quand il prêchait ici, quand il parlait de Dieu, de la réponse de Dieu, comment Dieu agit. En tout cas, je suis devant vous pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, j'habite chez moi depuis jeudi soir. Il s'est fait tard, je ne peux pas tout vous dire, mais je suis passé par plusieurs choses, troubles, beaucoup de problèmes. Mais votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, m'a toujours soutenu et m'a toujours donné ce que je veux, me donner les désirs de mon cœur. Voilà pourquoi je ne pouvais pas passer cette grande chose sans les témoigner devant vous. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, au siècle des siècles. Frère, que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, je vous avais écrit un message, je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, je sais que vous êtes très occupé. J'avais appris ça, j'étais à Iowa.
j'ai quand même passé en revue. ngai nazongela makambo ndenge ezalaki. Vous savez, frères et sœurs, comme le frère vient de le dire, Dieu est Dieu. Nzambe aza Nzambe. Il était Dieu. Azalaka Nzambe. Il est Dieu. Azali Nzambe. Et il sera toujours. Mais à cause de la tango nyonso Nzambe. Ata sutali matama na ye lokola moto aliaka buku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka ngo commission matama lokola mboto. Akoya kinase moto na tembe 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 akoya kinase. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains.